Ah, kolela nga nzembo wana te pourquoi? Ko comparer faire na muta ko binate. Déjà nzembo babi bloquer ça blocage à vie na ye. Ala si bino na zala bloquer tikanga na loba. Na zala bloquer memini. E ko beta te na kichasa. 1 million ya Google Ads. Abaki so utiliser Google Ads ba longola bato ba ko chango. Alongola. Google Ads bazo taguer même na ba artiste congolais. Automoni ndenge gangela nga 1 million. C'est que ba ko disque do na TikTok. Pour ça nzembo TikTok. D'ailleurs ça ne c'est sur TikTok. Mais na kichasa ko beta te. Artiste akufa musicalement déjà jouer à Misaka Gold. Ane loko ko sada pa ko bina. Pe ko bina ko kitisela ya mata wenge. Au moins abimisi nzembo akole na le marquis. Boba lisaka faire na danseur te faire ça artiste chanteur. Très bien. Complet. Talent ya faire ko ndé sala gelo ba jalo ba bima. On nga lo ba gelo mo kale talent réel succès est éternel. Oh yo komi okende. Yo komi okende na ba vie. Ke ba beti concert na bango ata mo ko pona faire ko ka. Ba vie ba faire petit na bango. Mettons faire avec na contre état te ba tina protocole faire signer pour beta. Contre état yo za na concert wana. Ata mo pour na faire. Na pozo question ata mo pour na faire leki ya biso. Ndeko ya biso. Des concert mo batika lo bango te. Yango ne bolingo. Na Martin Yengi. Atuni nga ici dossier ya Bercy ninga kozonga na kese mo bona tuni. Bazongi c'est par complexe ou par ignorance. Ponga na Jean-Baptiste ne ko bongisa la faire nzela za moya. Balobi ke tawo nga na osenga loko mo bona osenga muto Jean-Baptiste. Siko nga na mona roi. Pona mona roi. Siko faire père na biso apia mutu na ngate. Ya on bi mutu akisi njo nde to pesa bango. Ba pesa efe ya ngai te to vu mutu to pesa yo ya pesa. Le roi est soit te soit ngata on a tuni question ne soit mutu amila tisi komba complexe. Tandis que ba benyo complexité. Na poser question. Et soit ne mutu wa comprendre que ah naza vraiment compenser to soit naza ignorant. Wana zo le bénédicté wa tanana. Yo to tangi comme ça ma bête hein. Arrêtez de pia. Yokelanga eloko ayo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision.
votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous êtes. Comme vous le savez, cette émission, c'est une émission qui vous divertit, qui vous informe en temps réel, comme notre slogan a toujours été, la magie de l'info. Alors, sur Afrique Télévision, nous vous invitons de bien vouloir venir regarder nos émissions, de partager nos émissions, d'aimer, de commenter, et très surtout de s'abonner si tu es nouvel ou nouveau. Cela sera une manière de nous soutenir, de nous apporter un coup de main et dans les comptes, toujours de vous servir. Et alors merci à toutes les personnes branchées connectées scotchant en ce moment. Merci à nos abonnés également qui déjà là-bas sont très contents, qui se posent des questions. Qui est aujourd'hui l'invité de cette émission? Alors je vous vois déjà, il s'agit de Gouve les Gaulois, mon invité qui est déjà à ma droite, vous allez découvrir tout à l'heure. On va parler de l'actualité, comme nous savons que Ferregola a toujours été un artiste qui fait la bonne musique, qui fait la fierté de la musique congolaise. Même ses fanatiques s'inquiètent à ce qui concerne sa liberté, à ce qui concerne, n'est-ce pas, ce qui est déjà la base de sa liberté. Alors aujourd'hui, on aura certaines informations pour Ferregola. Merci déjà à tous les Gaulois qui partagent au max cette émission. Partagez, cela va nous faire un grand plaisir. Merci à tous nos partenaires, merci à Marlène Milizeba, un grand merci à Dani Chandou, le chinois congolais, merci Karim Manessa British, merci à Marcelo Duf Noir, mon frère propre, la pression en beauté belé, Marcelo Duf Noir, il y a vraiment la mission Arla, la mère de Jumeaux, un grand merci à Josiane Onienze, déjà lobby mariage dans Dani Chandou, félicitations Coupe Kitoko, sans oublier Bouba Saïd, Oscar Maritou, les millionnaires en pilote, Oscar Maritou, les millionnaires en pilote très puissants. Montepela. Je suis avec Gouve le Gaulois, à ma droite il est là. Le chanteur, ça fait mon abisso, toi yamba Gouve, soldat, Gouve Mbodi. Napesi abonné à Afrique Elengi à Viena le Kamba Mike. Napesi nabiga ibele balinganga tema tellement ya balango beaucoup de village mais en te biga tendance ça là. Tendance à talaka émission nga ba coach ngo une fois ba coach ngo trois fois beta. Na pesi moto na mauvais diki ba mana TGV depuis Paris ko tala Gouve. Yani kainga la mon invisible l'homme c'est l'homme au cœur na peso moto ko tala ya dadangu baba na les patriarches conseiller juridique personnel ya Mouko Ntombolo ya 4 na peso moto Martins l'homme c'est l'homme au cœur la mon invisible le keba très puissant au sakana puissant na koma Gaulois boy bizage déjà yo da Gaulois de yo kala bote bataka biso na fait si moto Yannick Ndulu de déclarant mystérieux de déclarant international Max Kakesa focus millionnaire en euros à dollars Las Vegas c'est ça la bien au sagalate moni mutu na yo dozana ya donc ça la bien au sagalate na fait si moto na DG Blaise Impolo ko tala ngai DG le plus compétent ya pichu boto ko na peso mbote ba ya visa ponda gérer ses zamba bris cool na peso mboto ko tala ngai zamba mutu na nga maître États-Unis Junior Mundabi depuis Istanbul na peso mbote sima mokonte sala bien ko sakala te na peso mbote na dadi mavungu vungule e ko sala ngabia na peso mbote na fils Kelele général a ko tala Gouve le Gaulois batu tuba ko tala Sabrina Pindi pomme noire o ya ngai na peso mbote depuis quelque part na peso la tête la Gauloise ma jolie couette na peso mboto ko tala ngai maman Odette maman ministre ma Fanta Fofana maman présente ba Gaulois na ba Gauloise na ba gladiateur aya invite manager wa bouleverser mokili en tout cas mutu tout azana posa casquette na lati ya Gaulois pona ko yamba Mouko Ntombolo na ba drapeau Gaulois contacter Gaulois officiel okozwa monsieur André a ko répondre bino Emmanuel Kalonji clin d'œil à toi coach gando zo coach ko sala bien ko sakana te tout ça bomba l'histoire motivateur Mouko Ntombolo ako zonge ko sala déjà bien ba drapeau déjà ko tekama e ko zwama on senti que Gaulois mobilisé match ko beta na Paris wana kaka pona arriver à Mouko Ntombolo ko sala bien ko sakana te Gaulois sala vraiment ebele et ko sala bien ya ko sakana te na pesi mbote na batu tuba ko tala ngai ko sala bien ko sakana te. Merci beaucoup Stone Mukendi patron l'homme oublié l'homme à MPSA l'homme à RTL Man Stone Mukendi depuis Colosie na pesi mbote belé les boss de boss. Ndio ça tsiki comme nani wo Bouba Saïdi na pesi mbote Bouba Saïdi na pesi mbote boda depuis Turquie et puis na pesi mbote il est bien. Voilà. Très bien. Alors, Gouve les Gaulois, s'il faut commencer avec les questions, vous êtes toujours dans la tristesse. Toute tristesse est longue. Non. Gaulois, alors déjà, il y a Mawate. Tout le monde déjà est Mawa.
yesu déjà kufela bato na golgota neni toza suna mawa donc toza kana no bato mwandambo tikali po papa zana nuka non soki mawelinga ke zala soki papa atiki biso na bel album au Congo zo to pa Afrique zo to pe monde des oies bon somba ngote mais faire gola lelo azaki interpellé incarcéré mais album ezala ki mieux vendu to pesa mieux vendu na ba plateforme streaming lelo to lamuki 5e na Amazon e gola kisake ba golo ba na focus ba atteindre objectif ezala ko pesa faire disque d'or pour album ezala tellement kitoko na ba œuvre na parcours musical faire gola asala azo mérité ko pesa disque d'or na dynastie oyo to pesa batu nanu donc e ko sala bien to ça la tristesse ezaki soko album e ko teka mate mais album e ko teka mais surtout que sango déjà ya esengo ekike d'ici la muka ntombolo akozongela biso elombe mobali akobima mentalement Mandela moral Mandela héros national ndenge mona Lumumba fait rigola lelo héros national na musique ya Congo plaque tournante ya rumba congolaise rumba ko na patrimoine immatériel faire à l'ata de 60 si nangonga auto zali donc faire rigola asa histoire ya musique ya Afrique l'un des poids lourds ya musique ya Congo faire rigola pèse ndo moni to ke na tristesse faire rigola disque zo tegama yepe kuna zaki bonne santé et c'est moi ça que tanga otina so message aza kitoko santé kitoko azo sekabi moral ezana ngo kitoko musala boko sala makambo bagola bako sala na ba gladiateur na ba mélomane na bonne musique ne ko tinda nga moralement na la fort bino pe boza la fort boza na mawate po ezali nzela ya mona mobali ezali nzela ya ba grand tout ba lekana loko na komi na nga pena ko bima moralement je suis fort bino pe boza la fort. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que le message a passé parce que ce que nous souhaitons chez vous également, les Gola, et puis à lui-même faire le Gola, qui est le patriarche de la rumba congolaise, là, il ne faut pas l'ignorer. C'est un Moïse va être Azabia et puis Bino Pebo, c'est très bien. Comme on y va reprise, il y a une émission où Marc Aouz avec toute l'équipe, ça là, toujours dans le cadre de la promotion, il y a Dynastie, mais c'est là, c'est un peu des polémiques. Comme quoi que ce Boleki, on peut pour parler que des dynasties, bah retourne à répondre, bah moi ma réponse, les autres qui ne peuvent pas bientôt dire, bah émission pour lancer la promotion, c'est vrai, dynastie ça sur les marchés, mais beaucoup plus sur comment la polémique et zozonga, bah polémique et zozonga, bah polémique et zozonga. Cela est dit aux journalistes qui les reçoivent, ou cela est dit aux réponses de Marc Aouz qui est comme le chef d'orchestre. En fait, Marc Aouz a Al-Qaïda. Tata sika mona biso dans machine à guerre tango poser question oyo senga guerre a bombarder anyata ki lumbuki la oyo ye daki alcool donc permanent wana kutu donc ko s'inquiéter et li ko lo baté question ki ba tuni Marc Aouz question qui est na polémique non question et ya ki ndenge nini popé Marc Aouz a répondre donc qui est na polémique so tuni muto question concernant faire a répondre concernant faire mais tango ko kumisa faire abakisi moi pilipili ndezo soa mais côté musu soki ba fingi faire ba bagisi pe pilipili ya bango bo beti maboko te yango moninga na bana ko sala défense et sécurité donc yo tuninga question na ebike mutu moko largela ki biso plan il faut zongela yi flèche à l'air toujours accompagner na retour yango mona tango ba finga ka biso ko toujours ko répondre na ko sala défense et ngana na takate ngana ka ko répondre na ko sa sécurité na ko sécuriser moko ntombolo que attaque vraiment na attaque mais ba tu ba ko lela maloba mabe on nango batu bakolela ninga osakana te ponga la ba vérité mabe mais liko ba teke Marc Aouz ninga ko répondre ko sala promotion te so sala promotion te ndenge dina se ko teka ndenge nini ezal la seule album oyo ezo se figurer na top 10 top 50 na Amazon na iTunes na Belgique na France na ba États-Unis eza fierté ya musique congolaise liko lo ba ke promotion e ko sala na promotion est changeant lelo ba ba ko kanisa ke album e bima na Congo eza ka dynastie toi l'album mususu bima pe avant dynastie musicien on a kufa musicalement na album wana ba gold de bima tout ça ba tokos de ba tabeti ali sona ngote mais au moins ba journaliste à côté kuna ba yaka toujours pour vilipender les padres ce que ça doit la défense et sécurité ndé comme problème et comme problème mais soit Marc Aouz ko défendre parler on a sa boss na yi à travailler wana so côté qui ça c'est interdit faut benga na yo so tant ko benga no faut lavage et soit bonne ko le Marc Aouz zo mona na te siko abimi ako betaka ba mbodi kutu wana yemiki po na Marc Aouz alobi te fa loba po ki lumbuki lo ezali fa loba ebele ko lobe ali po makambo to ko mona il faut to loba faire gola interpeller mon ndenge mutana liberté to tsika ki batba yemba ba yembi te batba ko ganga ba vo esika na batu ba ko bina. Mais les gens disent que la promotion des dynasties n'est pas suffisante parce que sur total les batu ba loba comme quoi que l'absence remarquable de Ferregola sur le plan de son album qui est Dynastie.
Donc tout le monde appelle que artiste azate. Artiste azate promotion et album topé ambanduli ne sengela ke kende. Ils ont vraiment absolument remarqué. Maintenant, l'album est dans les bons. Déjà, l'album est comme un peu un objectif à atteindre. Les autres photos atteindre, tout ces artistes et disques d'or. Nous sommes focus, il y a au somba. Déjà, tant qu'on va au somba, il dit que le baguette au sala promotion, au bête en bela bagola au somba. Au somba et l'euro au mutabim sa kimbongo. Ils ont produit dans la maison à Moulin où ils ont sonné musique entertainment. Ils ont première expérience offerte. Gola sali abimi c'est album on a CD ça digital. Il y a pas que l'album va tout ça ali na CD na vinyle. Mais faire gola album mais ni na vinyle ni na CD ça télécharger mais ça album mais ça toujours digital. Donc pendant on va déjà côté comme topé ko soma ma album et ko la ki sama promotion ko sala donc communication to ko sala ya ko tinda ba ke soma faire na ba plateforme streaming ba gola ba ko soma ba gladiator ba ko soma na ba meloman ya bonne musique ba soma ba to ba détourner biso attention to ke na YouTube. Bato ko gisi 1 milliard na YouTube ko disque d'or te. Mais tika la loba bato bele ba ko sa ba 1 milliard ba zo ba disque d'or te. Bito to za na focus kaka ya ko soma pour atteindre l'objectif. D'ici là son nzamba sungi na nde to za déterminer mo ko ntombola ko za libende. Pe ko za la deuxième libende na mboka ya mikili ya libana deuxième artiste congolais ya rumba zui disque d'or. Après Papa Wemba azo ngona émotion certifiée na Ria na États-Unis faire ko la ko za na Snap na France. Pour t'aimer sur ici là. On va arriver là-bas. Maintenant, moi, Horizon, parce que j'aimerais que l'émission prochaine, tant qu'au salon, on va vraiment apporter des preuves, la rebriefer, il faut me mettre sur la preuve. Et puis, national, émission, on analyse, on a preuve nette au sommet, on a capté, on a bateau au sommet. Voilà. Attends, peut-être que nous, Amazon, c'est quoi? On va vraiment apporter les preuves. Mais les autres, quand on a un miroir, Royaume Kunga. Royaume Kunga, chanson de faire Regola, ils ont consommé, ils ont aimé personnellement, c'est que dans la Kanga. Voilà. Mais quand on va revenir sur parfois YouTube, en termes de vues, tout le monde y a moins et belé, alors que Zembo Uchobima, il y a comme 4 jours passés, bloqué des familles. Pourquoi? Pour comparer à faire, il y a déjà Nzembo babi bloqué ça blocage à vie naé ala kisi bino nazala bloqué tikanga na loba nazala bloqué memini et ko beta tena kichasa 1 million ya Google Ads abaki so utiliser Google Ads ba longola bato ba ko chango alongola. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga ikolia madesu pasi, babilo musuko lia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Rigé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga
epoko yokati na ke na ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba bisinga epoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe na ngai oh na pusi mu téléphone musika pour fait my god nazozela bino nyonso tout na moto Google Ads bazo taguer même na artiste congolais automoni ndongo gangela nga 1 million c'est que bazo disque donc na TikTok poza nzembo TikTok d'ailleurs ça ne succès na TikTok mais na gitasa ko beta te artiste akufa musicalement déjà jouer avec Saka Gold ana eloko osata par Robina pe Robina on ka kitisela ya mata wenge au mona ga abimisi nzembo akole na le marquis aye le marquis mon konzi tongo ya zonga zongisango c'est du plagiat ana eloko opesa batute lelo on va nous partager qui a perfectionné oui sur ça que même ma vie na mère na Virginie oui c'est du plagiat tant que yolobi ko danger ça la perfection to la to moni mo faire aina rumba trap parce que mboka attraper yango aina moi l'autre trapper faire ko la beta musique lyrique symphonique musique ya opéra mais na kilelo muto ko mema ako perfectionner musique congolaise muto ko porter un plus na musique congolaise yo so sanga mtazo plagier faire simba na ngote nombre de vies et lui ko bateke yango esa qualité lelo la musique à Congo to za na ba ténacité na ba misa visibilité. Oui bien, on va tout la visibilité. On la visibilité, tu la visibilité. Quand la visibilité et les cas, on va la visibilité mambasala. Donc faire que les musiciens en visibilité, faire que la place à qualité et non quantité. Il y a beaucoup font des œuvres mais peu laisse des chefs-d'œuvre, on a peu à faire. Il y a même ça que pour ba tchenze mon ba ke basala ba Google Ads ne kokisi 1 million de o benga nzembo qualité mais non. Et ça nzembo ça pépélé, ça léger. Mais ce que je vois, Mukunga, le batba Mango, batba Selongo, Bachana, batba même dans la compétition, il y a Vodacom, c'est pas Mbappé la compétition. Donc pour le bagage nzembo ça inaperçu et le gars le roi Milingalika le album le roi Milingalika. Donc on compare à faire na muto à la qualité te na faire. Bon bah ça va faire na danseur, faire un artiste chanteur. Très bien. Complet. Talent à faire égolo ndé sala gelo ba jaloux ba bima. On a ngalo ba gelo mo kale talent réel succès est éternel. Faire le succès éternité. Donc on a pas baluka succès éphémère lelo sila basuka. Basuka wapi na biso basuka wapi. Faire bien bela mutu te. Peut vous comparer à faire pas parcours à faire la musique, beaucoup comparer na mutu moko te. Oh envie à faire. On va revenir à ce qui te on a zongi songo comparer en nzembo moko oh mutu mo lobi kende na za bloqué. Ma corona est bloqué, santé bloqué, na moko vie na est bloqué. Sur nos comparons à faire oh ça Jésus de Niance, nous t'a délivré à battre. Aïe to délivrer. Très bien. Merci beaucoup tous les essentiels. Lelo tola mugi sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a page officielle d'affaires Egola comme cela a été dit, et pas la bino qui m'a information sur faire Egola à ce qui concerne la liberté. Donc aux Zouango Kaka la page officielle nae. Nous avons vu comment Bapibiaki avocat nae il a passé un message sur sa liberté. Mais la toile, les 15, date oui, les 15, les dates, il y a souvent offert une fois dans la Kati, il y a Boloko. Mais Nengaza Boza déjà homme libre. Donc, il y a un jour où il y a un donc, avocat Bagotala, jour ni les pas d'Ago Bima, mais comme les 15 étaient. La Katikati avant les 15, les pas d'Ago déjà les bandes. Mais tant qu'on Bima, on peut kakana page officiel artiste ndenga gobina bat ba kolela bazana posa ba kende koyambaye po akobima lokola héros national ya musique africaine akobima lokola molongi o tu ko kangola rumbeza ki ko kangama faire gola abimina yango donc Jésus est ressuscité aza parmi nous pour rideau un tempéré aussi katanaki donc bat ba kolela gouve tozana posa tozala wana liboso ya fleuri to mona ndenge lombe mobali akobima po to pesa ba bisou to panza ba champagne to inde sakaka poto to bisi bango bozala calme. Jésus revient bientôt. Dans la Jean-Baptiste, au bassin Moutou, on a besoin de pesa qui s'y joue. Pour nous, il sera battué. On a besoin de Jésus. D'ici là, nous avons besoin de avec Fox. Quand on a besoin de moto à ma baie. Mais tout le monde a qui s'y joue à Autofungo, la paix moi, Carmen. Na sala de mission moko boye na Martin Yengi. A tout dinga ici dossier ya bersi ninga kozonga na kese moko bona tuni. Bazongi c'est par complexe ou par ignorance. Pour nga Jean-Baptiste ne ko bongisa na feki nzela za koya. Balobi ke tawo nga na osenga loko mobi na osenga moto Jean-Baptiste. Siko nga na mona roi.
pour mwana roi so faire père na biso père mutu na ngate ya on tobi mutu akisi njo ndo to pesa bango ba pesa ya fait ya ngai te to vu mutu to pesa yo ya pesa le roi so te soit ngate on a tout ni question ne soit mutu amila tisi komba complexe tandis que ba benyo complexité na poser question et soit ne mutu wa comprendre ah naza vraiment complexé to soit naza ignorant wana zo le bénérité wa tanabe yo to tangi comme ça ma bête hein pourquoi ça ma bête c'est gaillé kasi yango tangi kombo ngato même ngana tous les terrains ko banga no telo même ngana tous les terrains akona finga ote pena ngamta vérité mais manga na terrain to même ngalo na yepo qu'est-ce qui prouve que Richard Lopela qui ah ka utake mission ngote ke fa otano mission auto sekina martin pour comprendre ga lobele ngai am suya ko senga sacrifice ya mutu na yo pour yena vienne parfois bon ça te bona vienne ba na problème yende ko mo lugela vienne problème pour sincèrement faire ko lugela problème par rapport à quoi il y a ça leki ils ont ultimatum pas ko pesa que te ana ultimatum ma ko pesa vérité il faut faire le ana ultimatum ma pesa vérité tandis que déjà faire linga ba on va faire linga ba place bauta bauta maison mère so to utina faire banda maison mère oui bi vita imana te mais quand on tali se dio na bon il y a la pose que je bi vita imana te bon ton faire une vita imana non ta non faire à l'époque faire imana j'ai vita imana mais tant ba comme la nostalgie ba comme na ba fini te nostalgie comme ma parce que les ba ko sacrifier OK ba bongisi relation et faire ko sacrifier fanatique na mort de pas faire sacrifier fanatique na mort ko bomi 1000 personnes so communicateur makasa ko nga faire ko longa pour na salir ni pour na bi vérité bon ça Monique manquer petit frère héritier ah bobi le bon moi raté azo manquer pe yani respect quand des biso to manquer te ce que pour moninga na manquer what qu'est-ce que zongeli yo mais tant yo cédé qui sinjora te na ba senga mutu na nga bazu ki sinjora ba longoli te to sacrifice yango ba bazu longoli o ko prendre côté mo terreau mais mangade yango wala nde o sengi to peso ya yi golo atammo kwa longwa te koto mais to bakisa ande ba golo mais golo faire ko perdre golo te mais bango ali kama makila surtout te makila faire ezali on ligolo na Thierry même la makila musique eza ba babi eza ba jide mais na maison mais faire ça papa lekit lelo pe we ranson revendisa bango bango po ba wela nini ba fanisa bango eza ka famille oh mais baba na papa moko te yo fanisa bango ba weli ni ke même on a terre on ba weli ni qui premier fils qui premier qui dernier fils ya on ba fanisa bango kuna kutsoto ngito kota to panzi makamba qui était kota na pour faire quoi dernier fils na subasima lelo eza déjà qualifié que dernier fils a wenge c'est wata ils ont histoire te boli pour falsifier histoire pour avantage à mutu moko ba so ba bolingo na mbongo te bakolo wenge déjà histoire yo tiko na lobi ye moko tiko tanga histoire ba lobi na yeke ba longoli mutu découvrir pour muchi li fait kongo mi toma isa ka diego kawe ke ba longola ngoto ba longola diego ka ba cha toma histoire rose a falsifié pour faire partie la histoire ya faire gola wenge 4x4 et recruter mutu mususu te pour comme dernier fils à part dernier écrit na bango fika idée na ngai dernier écrit na dernier écrit ya wenge muzika BCBG eza faire pour après faire ba recruter mais maison mère baza ko recruter c'est vous a dernier fils à famille na bino côté on a beaucoup fait c'est parce que to ba benga ki faire pour faire un contre-temps avec interprétation ayaki yenga zandé pour faire gola ba bengi ba bondeli faire na mutu so aleli différence ya yango to na protocole d'accord ce qui a commis dernier fils parce que faire azaki absent tu as commis dernier fils ya bango ya histoire wengete mais wengeza ya bango te mais wengeza bango mais histoire za ya batu tout ba tout ba mona ezaka yo boti ba so za mutu mon papa chéri il est cohérent na maloba na que dernier fils za faire mais batu musu baza ba branche ba bimi côté so to bimi ça et batongo banani we ranson batu kabu erati vile mso wewe gobenga pe mutu mo akola ba bige mvandu la biso tuna maison mère eza ya babi non mais tant a confirmé te alobi te ah ya vie nanani vie la biso alobi te ke o dernier fils o pe wata mo confirmer ngo ke ye mutaemi na bango nyonso te faire soit imana papa wemba po ya komba bongo so papa ba fa sekwa papa mba o sekwa te seke rendez-vous na lola ya emi na bango nyonso faire soit imana bango tout mutu moko pa zanga te baloba ne pona disque faire yemba pa lempe la zanga te japonais ba beta pa ne pona beta kite histoire est falsifiée te rôle bali solo ndenge elaki mais ce que soto ni so yo tanga na ndenge histoire est normal rôle ngata ke ba falsifier histoire pour avantage à mutu moko pour désavantage à mutu moko qui contre-temps sans te faire gola soma bolingo na mbongo ta soma la travail sikanga na loba yo to so na to bona défendre
Frère Egola somba bolingo ya ba vie wana pona musala. Travail mbongo te. Kanya ke bomisa Jésus. Et déguisa ya on ba Frère Egola Joseph a clan sacrifié. Na yebisa ba tangu yo yaka. Frère Egola Joseph a clan wenge. Trahi, vendu par ses propres frères, élevé par Dieu, soutenu par Bagolana, Bamiloma, la bonne musique. Place en Moscou, tu commis en moi là. Wenge et trahir Ferré. Ah, on a vu faire Joseph Aklan. Oui, pourquoi la bête à Ango? Wenge et c'est tout là pourquoi la bête à Ango? Faire quoi la noto na ya yolo bagana ça la dynastie yango yini c'est pas batu misusu. Petit sœur a idée. Ah, yo to tanga ba comment batu. Tonga na beto par rapport au nenga na ba faire quoi Joseph Aklan. Continuez le rolingo lo ba la précurseur ya nini? Précurseur ba idée faire. Attends moi na muke précurseur. Tu vas sanga la faire fa sanga salon. Précurseur réunification. Ferret. Ferret. Ah, ndeko na ngai. To fandi no aba vie bazaki te, mais faire quoi yo sanga ba ndeko na après combien d'années après les marques ba sanga ni. Te na bi te ba okeli faire jalousie bi précurseur ba idée za faire. Bandoto ne de bomisa ye ne yinisa ye kotan ba initier c'est que tout le monde tima quoi ne kasi mote bali ba falsifier histoire mon maman bolo de la ba via wengi yango so pe ba vie ba bo yo komi okende yo komi okende na ba vie ke ba beti concert na bango ata momo ko na faire ko ka ba vie ba faire petit na bango mettons faire avec na contre état te ba tina protocole faire signer pour beta contre état yo za na concert wana ata mo pour na faire na pozo question ata mo pour na faire leki ya biso ndeko ya biso des conseils mo batika lolo bango te yango ne bolingo ce que tangi ngana golo fanatique affaire communicateur défenseur na sala ka défense et sécurité lavage à sec monta motu wana kisinjo na be na bonia so kisinjo azaka tambu na makaniso ya ngeza ya bonia alors a raison pas lobiki to moni elolenge kisinjo aleli ba lobiki ba vie ya wenge ba sundo li feri wana za ba propos yoka wana za ba propos ya kisinjo na ko commenter so yo pona yo kisinjo abeti pembe kasi tika la pembe mais ça part de pair avec oyo lobi te yonga la beto ka sona ninga boania pona lo bana OK Joseph Aklan Joseph si ba biloko ba dernier fils on a bino musique eza siko na sécheresse biloko ba dernier fils na musique eza na sécheresse ti ba de piquage tout na beto so li solo siko ya musique congolaise na sécheresse muta ko lesa ngo eza fier Joseph Aklan Joseph a musique ya Congo bayembi te papa to tiki bango bayemba bo yemba bayembi te ya to tiki babini mboke tika na majorette atana stade pe bayemba ite ah yo même nga ba vie ba fait ba sali histoire na bango événement ah gouvernement même ba vie ba après 25 ans moi et le retour est na maboko ya mutu imperfection eza ngate perfection eza ra nzambi très bien le retour est na maboko ya mutu imperfection eza ngate surtout que ba fait ba yemba bongo kala donc moi ngenze kozanga te mais événement les gars qui stade de tondaki le loba ba moi betali solo na stade de tondaki so que tondaki te banga ba seka bango mais le loba bi que stade de toni ba yemi mabe so ba yemi bien stade de toni te ba sali mpiaka so bolinga ba sandeni donc pona ngako loba ba vie ba que c'est ça qui kuna bango zaki en tout cas félicitations na bango mais to betali solo oyo eza sembo na sembo tant que golo défense à faire na ça la défense et sécurité très bien mais est-ce que tu espérais lelo quand on fait rigola robima à cause na ba langage positif na ba frère na e to ba viena ya wenge azara les gens langage positif so ina possible tuna ya ngema ya bindenga bandaki lelo nzambe ya pamotika ngai pourquoi ngagola te so kina tuni botuna souverain mais à l'époque ba sala mutu mo be promotion na TV droit chemin fika talisu bango ah ba ve ba betanga karabu endeni ayeli bango so ta bako ya mamo pa ya soki ba chango singate ye baba lingi mo paya ali ya mpondo ya mpamba ba ve kara ami bango susu tika peta mpuku e ko kanzoko polo bindo te ko katana tankale ndo te katana te po peta mpuku e tiko ko kanzoko te ba ve ba wali waka te nganze tamu bezu na pela na moto ma polo bina nze ta mikawe souvenir mo benda makolo te petit na biso mbiaka grand chanteur à Bozela oh ya ya tila muina bolingwa moto pasi atalisa bango Nathalie zongi moto to chaka pe comment moto to la vie jaloux apaka Gabriel Chabani vie jaloux te mais vie jaloux nazongana nasengana Chabani rekore ya kotongela ngana ko na vanlie na vivre na ngana kitole kenakini oyo yebsangai vie jaloux akomi okala ngai comment moto na katita pa Gabriel Chabani
Vous comprenez? On fait une boîte. J'allais Kagi. C'est n'importe bien good. La sengana sabanire comme est-ce qu'on dit bon et pertiba ba dire comment monter raté. Est-ce que vieux jaloux peut boyer bangoto mboka mba faire? Et ça parmi manze mba faire. Oh, boto lomba yamba makamuza minena ba no beto tonton no beto ngote. Ba sûreté que vieux jaloux, les a parmi ba biloko elongo les derniers fils. Et dernier fils ça histoire à faire elongo le ndeni, histoire ba changer raté. Soko mo boya, histoire c'est que histoire peut faire boya et boya yo. On n'oublie pas l'histoire quand l'histoire vous est jaloux. On n'oublie pas l'histoire quand l'histoire vous oubliera. Histoire na vieux jaloux, ils ont remonté balana vieux jaloux qui nzembo faire ça depuis maison mère. Elle regarde du monde. Ils ont pensé moto imbango kala mais faire juger to bimisango avant to bimisa dynastie. Soko ba bengi wata dernier fils. O tira dia poani. O tira di kaka poani. O tira la poani. Et ça bino poani. Biso so soit. Biso yoka. Parce que wata biso e soit biso te. Biso pour menine ça histoire de faire partie de l'histoire ya faire ebola. Le faire comment papa Wenge. Dernier fils ça histoire ya faire mais le faire à papa Wenge. Faire ebola papa Wenge. Il fait partie d'une grande histoire. Il y a Wenge musique à 4x4 bon chic bon genre. Ba foutre les biens yema na Abidjan. So muto betanga l'histoire qui na Abidjan. To faire Wenge mais ça sont 6 ans sur 7 ans. Tout sur le moment sur une logique. So on nous falsifier histoire pour l'avantage en des désavantages en nani. So biso to zolo par rapport à histoire ya faire. Yoka kasite ba vie ba lobby mais histoire eza ya ngote. Pour faire les gens papa mba kabola soyi. Est-ce qu'on contredire papa mba te na contredire te na la kisi bango histoire en face. Mais ko contredire bango ndeni. Histoire na bango moko. O contredire ezai. So eza contredire la problème te pour ça histoire eza vrai. Eza ko finga te. Ndimi non que contredire. Eza problème que la galisi bango se connaît pembe vraie histoire. OK na ko tanga histoire ba changer te. Yo tanga histoire ba changer que dire ko ka ba longole ba toma. Na tuni o awa lobi te que ba changer. So ya faire ba changer pour dire ko ba kufa. Si vous faites un mal à papa, vous avez le pouvoir. Et on fait déjà un mal. Il y a des musique. Fait des prophètes à vie. Il y a des maman. Dose la paix, faire Gola Bima, à qui nous représenter l'album de Dynastie et Papa Naïm musical, vous allez bon mourir ensemble. Je crois que c'est une idée. Et faire Gola déjà représenté en musique congolaise partout dans le monde. C'est ça. Même philosophie à battre, même philosophie te fait pour l'anda. Même philosophie à battre, même philosophie à faire te pour l'anda. Maintenant mutu na ndenge na ye. Batu tout balongo na maison mais ba kena otika CD. Yo so mona CD jide ta ko tika. Na pozo ke so bon ndeni faire faut que tika. Yo so mona nani vient na biso nani oyo. Vient na biso nani oya longwa o vient na biso nani oyo mimishi ba ndenga kufa ki wana pe a son nom. Ba kena otika CD. Kasi yo mo rozolo balika ba réunification faire za précurseur. Te mais précurseur ba il a fait non. Na bien. Et so ba du poani. Aza précurseur. Ba ba mo ke beta monda ba kolo pe ba pinaka. Ana sangisa likambo wana ko sangisa. Siko lisanga ngoni so histoire dynastie za nini. Histoire dynastie za nini. Ba za rappelle problème tina dans les rois de la forêt. T'inquiète pas, tu auras problème na vérité. Viens na biso. Le roi de la forêt black était ba benga nous benga le roi de la. Bino no benga le roi de la forêt. Viens za problème na biso. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC.
Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'informations, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Fait que toujours histoire de Tchéli Baton face, c'est fini. Fait que la histoire n'a pas image. So histoire bolinga bo falsifier so bala na nini. Soubasma ezate yaya. Tant on dit on comprend que faire toujours image dans Côte d'Ivoire to tché. Toujours image ya dernier fils ya JB to tché. Et ça préfère ba recruter katé. Donc faire dernier fils. Très bien. Dernier fils à Kola tata comme Koko so zali mona suka fana no moi asuka. Très bien. Merci beaucoup gouverneur Gaulois. Nous avançons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Je crois que... Oui, qui n'a ntembe, souti pe na ntembe. T'es vrai, souki na ntembe te? Nani nga wando yaka. Ba gima pe zala. Ezanga ka. Ngazi ya gima ezanga ka. Mais yaka kaka, yo ya kaka. T'es non mais tout ce qui sera vite fait la question parce que il y a un peu parmi les questions il y a trop dans les réseaux sociaux que Ferregola a toujours été mal entouré. Nous voyons comment Ferre Aza Nabolo comme Batunaye Baoye Balunia on s'est comporté. Si vous Ferregola n'est pas dans le bureau, on a besoin de mobile, mobile. Bureau a fait on a pu Ferregola content de sonner musique entertainment. Quand bureau a fait regarde-moi maintenant. Quand bureau a fait faire sonner musique na pop ici na rumba trap. Quand bureau a fait on a fait les gars ba TV5 ba 4 ba nini mango belé. Quand bureau a fait on a le ba verrouiller les solo a fait Ferregola la justice. De le faire dans la manager wa ibani comme ni en vite azo peser. Quand bureau a fait on a le faire ça la dynastie ba copier idéologie a fait Ferregola. Quand bureau a fait on a le faire Ferregola ça stable. Sur le bureau, on a toujours dans ce moment. Le bureau fait ça bien entouré. Vous comprenez? Le bureau fait ça bien entouré. Merci beaucoup, merci. Gaulois. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que Batu Balandé Belé, Bamonine, Lelo Sali, Pena Défense, au Sali, la défense et sécurité, lavage à sec, nettoyer, après on a alcool, on a de la balous, on a permanent. Pas de façon, on a un désordre. Ah oui. Oh. C'est la méchanceté. Et dernier mot, dernier mot, on a tous les Gaulois focus, bien tout. Tout ce qui est dynastie, tout consommer dynastie dans la plateforme streaming, tout s'abonner à la page officielle des artistes pour nous informer en temps réel. Tous les Gaulois et Gaulois, tout cas, merci de soutien. Rendez-vous semaine prochaine quand Tombolo a parmi nous. Ozali Bongo Jean-Baptiste et Olivier Katana qui déjà match ça qui tourne. La personne monte na batu batana ngamo zidibo chanteur. Na personne monte landinga, na personne monte na Max Kakesa millionnaire en euros en dollars. Na personne monte na batu ebele botelenga, na personne monte na Coco Bodou à Paris 16e. Vient ngai 100 fois depuis Toulouse na personne monte. Na personne monte na Pomme Noire, Sabrina Pindi oyanga. Il a tété la Gauloise, na personne monte na batu boza ebele Yannick Kaenga la monnaie invisible. D'achat ngombo préfet de Paris na personne monte. Au côté la gouvé les Gaulois ya baba na les patriarches na personne monte sentir qui toko ko sanganate na personne monte batu baza ebele otali gouvé les Gaulois plus 243 89 54 36 918 et qui na tembe asuki mpe na tembe. Merci. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, ça a été un grand plaisir. Ya koye ba ete bozaki belé ya kolanda émission na biso lelo na pesi mbote na bandeko tout o bazui baku ya kolanda biso. Merci également merci à Dani Chondou le chinois congolais, félicitations et puis félicitations à mon ami Belhomme Lonia, félicitations vraiment où tu es. Un grand merci à Nelina Diamotema, en direct de Glasgow. Et puis merci aussi à Jean Ibikou qui le bosse de Bruxelles, Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote, Yana Marcelo Dupnois. La personne Mbote Belé à Arles, la mer des jumeaux, en direct de Kinshasa. Un grand merci à Batutu Obalinga, Moussalo Tossel à Bango. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous suggère de continuer de s'abonner sur Afrique Télévision et on se retrouve dans une autre émission. Bye bye. Anita moto nyonso onshireke bakulu kotolinga ye yabalinga ya motema bebe ya motema ya mabanzala mai Michael Okamba Okamba Michael Okamba Okamba
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.